Shalom peuple de Dieu, na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya ezanga bino mama Rebecca na ye lisusu mpona kopartage na bino une vidéo. Mais avant na kota na vidéo na ngai nalingi natika moma oyo na maboko ya molimo mo centimètre de temps kolongonga azwa contrôle ya nyonso mpe asala bino bolamu na nzela ya vidéo oyo na bondeli na kombo na Yesu Masiya. Papa na pesi yo merci po toza nzambe obongwani te. Lokumu ezonga epai na yo maître ya ntango mpe ya ngonga yo nde osali nga grâce ngolu nazwa temps oyo opesi ngai papa nasalela yango kolo na moma oyo opesi ngai parceke nalekisi batango mingi elobi apôtre Paul tolekisi batango mingi Seigneur toza lisusu na temps koaperdre te uta nayeba yo ochangea bomoi na ngai ochangea façon na ngai ya kovivre ya kokanisa nasengi na nzela video oyo kolosala mwana na nzambe moko bolamu mwana no moko bolamu délivrance ekota na vie ya bana na yo na nzela video oyo façon ya kokanisa façon na bango kosala makambo na nzela video oyo kolo ememela bango bolamu nazongisi lokomo ezonga epai na yo Saint-Esprit de Dieu maître ya temps oyo akonvekaka mitema ya bato mpe asimbaka mitema alakisaka bato nzela kolo nalakisi yo video oyo kolo esalami na lisungi na yo kolo me koto ekokende yo ndo kokotisa ngo mpe koconvaincre mitema ya bato po te basimbama na nzela video oyo mpe bachange façon na bango ya koraisonne mpe ya kosalela makambo biti ya bavideo oyo eza façon ke tosali berere mingi kolo tolingi yo tambwisa biso ogide biso tika tolobela biso na nzela video oyo makila na yo bomba biso mpe bomba video oyo molimo nazwa contrôle ya baame nyonso ekolanda video oyo ememela bango bolamu na kombo na Yesu Masiya azwa contrôle ya ndako na ngai ya bana na ngai ya vi na ngai na kombo na yo amen na kombo ya Yesu Masiya amen touti kosala video moko oyo uti koleka na uti kolobela par rapport ya basouffrance ndenge yaka na bavie ya bato biti na yango ezalaka nini mpona kolongola bato na présence ya nzambe nde video oyo touti kotala eleki oyo atali te alanda video oyo uti koleka tolobeli tala pasi ekomelaki Job biti na yango ezalaki po afinga nzambe po alongwa na présence ya nzambe me Job atikalaki un homme intègre azalaki komona oyo maladi kaka te azalaki komona mosika mpe akokopesa nzambe na biso kombo oyo abengai mo rédempteur donc kombo wana ebima pamba te ebima na se ya douleur na se ya ma misu na se ya kolela ndenge moko mpe yo nanga na basouffrance na biso ezokomela biso toko kobenga nzambe na biso na kombo ya sika mpona kotombola ye parce que alobi na nyonso ekokomela bino bokumisa ngai mpona biso tokumisa nzambe elobi te tozala kaka bonne santé tozala kaka na bozwi tozala kaka malamu mais ata na moment oyo ozotraverse ya difficulté wana okoki kopesa nzambe mpe kombo ya sika okoki mpe koyembela nzambe na yo un chant nouveau okoki mpe kosala eloko moko mpo marke nzambe na kati ya douleur na yo etikala souvenir tala mokili eza kobeba mais Job aye kosala libonza epa nzambe échange mpe makambo nyonso kolukaka kaka komirmire te koselama te luka mpe ata nzembo moko ya sika oyembela na sa douleur Moïse alobi na Pharaon tika biso tokende kokumisa nzambe na biso na désert donc na kati ya pasi eza désert parce que souffrance ezaki bango na nzela désert mais nzambe azoloba bakende kokumisa nga na désert ça veut dire na kati ya pasi yo mpo kokobimisa loyembo ya sika oyembeli nzambe na yo parce que soki Job akotali na badouleur wana te alingai mpe kopesa nzambe na biso kombo ya sika te mon rédempteur donc mon rédempteur est vivant je sais que mon rédempteur est vivant à côté le mamoto na suka yo poko pesa nzambe kombo asika okobenga nzambe na kombo oyo kopesa ye na se ya douleur na maino ya misu oyembele nzembo moko ekobima opena na sa motema donc pasi ezalaka mpe esika moko boye moto akobimisa bolamu moko même oyo mpe yokanaki te kokobimiso na pasi yango wana biti na biso eza mwana na nzambe amona mosika Poni mama Rebecca vidéo tu kolobeli ba souffrance vidéo au sous olingo lobela sous souffrance parce que na nzela pasi nde to sala n'importe quoi na nzela pasi nde mondimi abunga kanzela mutu muso abunga nzela na nzela kozanga kobota mutu muso abunga nzela na nzela nzala na nzela ya pasi asa libéraire mutu muso alinga obima na intelité na mutu te maza na choix te abimi na à cause ya souffrance donc souffrance et même makambu ebele alors donc il faut biso bana na nzambe toyeba tempête nyonso koyela biso toyeba ndenge ni ya kotelema parce que pasi nyonso yaka na via mutu ekoleka kaka eloko moko te kotika l'éternel à part nzambe na biso nde aza éternel
Bible ezoloba na Apocalypse alobi naza ebandeli pe suka na bandaki mokili nga moko na osukisa ngo ngai moko. Yo oza wana te po vivre vie moko apasi obima éternel moko boya epasi. Non. Donc epasi nyonso ekokoyela yo ekoleka kaka. Douleur nyonso koyela yo ekoleka kaka. Lelo nalingi natanga basi mibale. Basi mibale na Bible, mais façon na bango komonela makambo ba na vision moko te. Façon na bango kosalela makambo ba na vision moko te. Façon na bango ya kolukela eza ndenge moko te. Susu pasi nde esala yo déplacer okende kotuna makambo mama moko boya mbikuli. Place moko esala ke yo pasi moko ekomela na vie nde esala ke yo tika kosambela. Ndeko banda kosambela kala. Donc pasi moko ekomela yo bouja foi na yo. Alors ce que tona otangela bino lelo basi mibale na Bible bango mibale tala pasi ndenge esali ke mwana mwasi oyo azonga na mboka na ye maboko pamba. Mais tala objectif ya mwasi oyo tokotanga na bino na Bible bofongola Bible na bino tozotanga na Bible ya Rite. Libota na Nzambe bana Israël bana kolo tofongoli na Rite 1. Rite 1 botanga boyebi deja nalobaka pamba te koloba mingi za malamu te betira batu mabatu deja boyebi deja mama Rebecca emo akangamaka te na lisungi ya nkolo. Mais botanga Bible po totala tososola bato mibale parce que vidéo passé tolobelaki makambo ya souffrance eyelaka biso po tolongwa na présence ya Nzambe. Mais totikala baintegre ndenge jo batikalaki mais tozotala ndenge bamakanisi mosusu okokende esika moko mpona pasi nzoko ozwi mpe susu résultat malamu te okoti su na mozindo ya pasi. Mais soki odemeraki kaka na pasi wana to mosusu okokaki kozwa lisungi oyo ekomeli elingaki kokomela yo te. Yango namemeli bino lelo bolamu moko ya basi mibale na kointerprete yango na lisungi ya Molimo Mosantu. Natangi na kombo na Yesu Masiya. Na ntango bilombe bazalaki kotambwisa bikolo ya Israel wana na Rite 1, nzala makasi ekotaki na mboka bongo moto moko ya ekolo ya Yuda alongwaki na Bethlehem na mwasi na ye pe bana na ye mibale. Bana na ye ya mibale bakendeki nanu kofanda na mboka Moabi. Donc Naomi na Elimeleki mobali na ye na bana na ye mibale Naomi baobima na mboka Bethlehem mpo na nzala. De bo pointaka ye tosulignaka ba point oyo tokolobela. Donc bazokite mboka na bango mpo nzala ekoti. Bazokite mabele ya malamu mpo nzala ekoti. Bethlehem wana nde mboka ya Bayuda. Moko Bayuda bazalaki peuple na ye azotika ngo mpo na nzala. Bongo ekombo ya mobali yango Elimeleki ya mwasi Naomi pe ya bana na ye mibale ya mibali Malon pe eza Gilon bino bobongisa kuna. Bazalaki bato ya libota ya Efrata ya mboka Bethlehem ya Yuda. Bongo bakomaki na mboka Moabi pe bafandaki kuna. Sima Elimeleki akufaki pe Naomi atikalaki na bana na ye mibale ya mibali. Bana wana babalaki basi ya Moabi. Moko kombo na ye soki opere mosusu Rite. Bawumelaki penepene ya mbula zomi. Bongo Maloni na Gilon pe bakufaki. Naomi atikalaki ye moko bana te mobali te. Donc bana ya Naomi pe bakufaki bango mibale boyebi déjà histoire. Mais Naomi atikalaki sa mobali atikalaki pe na bana te. Naomi ayoki
sango ete Yawe asi asalisi bato na ye pe apesi bango biloko ya kolia. Naomi akimaki na Betlehem kuna na libota na ye na mobali na ye mwasi akimi nzala. Baye kovanda na Moabi. Bolanda histoire bien nde na kointerprete nano. Baye kovanda na Moabi me bakimaki nzala. Balongwe mboka na ye aye kotoyo. Siko mboka place ya yaki kokima. Na place azwa biloko akolia akomi na luveve. Pe akomi mama sabana. Meme ye ka ndenge atikalaki wana ye moko na babukilo na ye. Aye koyoka lisusu sango. Mboko nga natikaki kuna. Nzambe akanisi peuple na ye apesi bango biloko akolia. Naomi akanisi susu akanga isu bisaka na ye. Azonga na mboka na ye po biloko akolia eye. Tala trajet o Naomi asalaki ya kokite na trajet azosala ya kozonga. Mais soki Naomi ademeraki ka na esika wana na peuple na ye. Est-ce que mwana na ye bana ne mibale na mobali na ye balingaki kokufa? Point d'interrogation. Naomi alobi na bango bana na ngai bozonga. Moto na moto akende epai ya mama na ye. Yawe apesa bino bolamu. Ndenge bino pe bosalaki yango epai na ngai. Pe epai ya bato oyo bakufaki. Awa Naomi azoyebisa babokilo na ye bazonga. Epa baboti na bango epa bandeko na bango. Nzambe oyo ye asala bango bolamu. Ndenge pe bango basalaki ye bolamu. Po mona ke bolamu tosalaka ezongelaka biso. Nzambe asalisa bino bo bala lisusu pe apesa bino bolamu na kati ya bandako na bino. Bongo Naomi ayambi bango na tolo. Kasi bango nyonso mibale babandi kolela ngongo makasi. Balobi te tokokende na yo mboka na yo. Kasi Naomi nazali pardon peuple de Sion. Non luka place na sauter pelek moula hier. Ah, na sauter peuple de Sion. Boyebi déjà histoire bino pe botanga rite 1. Et lo nga na olinga na laksa bino kake basi ya mayele bazalaka. Basu esenge ata quelque soit difficulté bazana ngo bamonaka musika basi wana bazalaka. Pe basi wana Nzambe alingaka bango pa soutenaka bango. To moninga na bino ndenge Naomi akitaki mboka na ye na mobali na bana na ye mpona nzala. Aye kovanda na Moabi. Tokobeta lisolo ya mboka Moabi. Po mona ke mutu akokoma na pasi me andimi atika esika oyo akende na place moko bopo akima oseko. Me Nzambe omoneli kuna te mabe kokomelo kuna. Biso mbale toyebi ngai na bino toyebi lisolo ya Eli. Eli azokima nani oyo Jezabel. Esika Eli akende kobata malie de refuge. Me Nzambe komona Eli azotuneli awa yo ozosala nini. Pasi nyonso te koko yelo fo déplacer yo. Ba difficulté nyonso te koko me na vi fo longolo place oza. Mwana na Nzambe va quitter sika za kende place mosusu fo eza na volonté parfaite ya Nzambe. Sinon te yango tozomona ba pasi. Omona ke olinga na pona talande singai mama Rebecca. Mama Rebecca yondo lembisi biso. Yo doki matea no bandozaka na yo na kati. Siko to loba nini ngai moko naza exemple parce que nga na loba soni na nga lokumu Nzambe. Donc nde na vanda na kiti à 100% na nga funa bimisa masanjo la Nzambe abosanto. Funa pesa témoignage pona tombola ye parce que boko lemba nga mama Rebecca bona matea nyonso yo témoignage ne kotaka oui. Nga mona numéro 1 exemple na mokilo bona kiti bino ba via bato nga na yebite. Ngai yeyo pona pasi babengani yo awa. Babengani yo awa, babengani yo wana saini na ke kokota libala. Na libala na ke kokota na bia mobali na nga tovanda na biso ko ndako na biso to bandi pe vi. Po ani na sepeli nga na moni na pemi.
nakimi pasi non awa na ovanda pa nani alinga te na okende babengani nga nake pa camarade babwaki nga nake église bakoyamba nga place baketianga babengani nga donc nazotelengana na bite nzambe nakotelengana boye te nazwi mokano nazwi mpe décision ndenge mpe rite Naomi azwaki mokano nga mpe nakoti na libala mpo na nini libala eza lieu de refuge na nga place ya mobali na nga koluka kobatela nga lelo na misalisi mama abana combien 5 mais libala emwangani ntongo emwangani nga nakatisaki place ya refuge mais ezalaki place oyo nzambe azalaki komonelanga te mais biti oyo ekotisaka nga na libala ezalaka pasi parce que place ya ovanda eza te donc babengani nga kobengana suka nayaka na joie te nde natomboli telefone mobali ya bato kutu naboyaka ye déjà bien avant yaya nazongeli ye kaka mpona place ya kokende eza te suka ebebeli ngai lelo basali nini ye mpe lisusu amwanganisi nga bengani ngai donc kobengalelandi nga lisusu donc exemple eza place mosusu te eza kaka na vie na nga moko parce que soki na nga lokumu ya nzambe abusantu donc place oyo ozokanisa na okima lieu de refuge eza lie na yo te nzambe amonela o place wana te amona o wana te to mosusu abanda olingaka osouffrir mais yo olobi na okoka pasi te na mikotisa na libala oyo oki okotisa na pasi ce n'est pas la volonté de Dieu lobi oki souffrir na place osouffrir yo moko ndenge ozalaki lelo komo souffrir na bana 5 donc eza te mama Rebecca yo témoignage ni kosilaka te kosilaka jamais parce que mateya nyonso ezobima mpe ngai moko nde mateya ezobima mpona nini mpona kopesa bino exemple ya malamu mpo bafi mosusu basala oyo ngai nasalaki te ata pasi bemere na nzambe na yo nzambe akoyela o lisungi oyo ezanga jamais na détresse mais boyoka sikoyo rite awa mwasi Naomi aza na nzambe bato mosusu baa na nzambe mais façon na bango kosala makambo bango moko sa esidi l'éternel donc me bazalaka bana na nzambe me bazwaka badécision mikano bango moko batiaka Saint-Esprit à côté mais tala no rite awa rite aza na nzambe te rite aa na nzambe te siko toyoka rite makambo oyebisa Naomi bongo Naomi alobi na rite tala mbanda na yo asi azongi na mboka na ye epai ya ekolo na ye pe nzambe na ye yo pe zonga ndenge ye azongi siko 16 ezoloba ni yoka rite koloba kasi bolimbisi peuple de Dieu kasi rite azongisi kotinda ngai na makasi te natika yo ekopekisa ngai te nalanda yo pamba te esika yo okokende ngai pe nakokende esika yo okofanda ngai pe nakofanda bato ya ekolo na yo bakozala bato na ngai nzambe na yo akozala nzambe na ngai bozoka rite nzambe na yo akozala nzambe na ngai ekolo na yo ekoma ekolo na ngai esika yo okokufa Naomi ngai pe nakokufa pe bakokunda ngai kuna na kati seleka na kombo ya Yawe te apesa ngai etumbu eleki monene soki liwa te nde ekokabola biso eza nzala te ekokabola Naomi na rite eza liwa nde ekabola ye na rite me nzala ekabolaki Naomi na peuple na ye Naomi atiki peuple na ye mpo na nzala ntongo yoki mpe sango ke nzambe akanisi libota na ye Naomi azwi mokano azongela bandeko na ye donc soki nzambe apambolaki peuple te soki nzambe asungaki libota na ye te Naomi alinga otika na Moabi eloko esalaki Naomi azonga Bible ezoloba bien tanga malamu peuple de Sion na mukanda ya rite 1 Bible ezoloba penda bien tongo Naomi ayoki sango ke bakanisi libota nzambe akanisi peuple na ye nde Naomi azozonga mais awa rite azoyebisa ye eloko ekokabola nga na eza nzala te donc ezali liwa esika yo Naomi okolala nga mpe na kolala donc oyo okolia nga mpe na kolia wana Naomi amoni ete rite atie kaka molende mpo akende nzela moko na ye alobi lisusu eloko moko te mais nzambe asepela na rite parce que nzambe solo
mais Rite azoba nzambe na yo aozala nzambe na nga. Rite azalaki na nzambe te, mais une femme déterminée lokola biso be ba femme combattante. Et maman Rebecca, yo pour ta femme combattante oui. Quand tu elle moi si aza donc ayebi ke nasala eloko boye. Donc ozwa mokano moko ya malamu ke peuple no baoza peuple na nga, nzambe na akozala nzambe na nga, esika yo kolala nga mpe na kolala, liwa nde moto ekabola nga na yo. Donc soki eza liwa te, loba likambo moko ekomela nga ya monene. Donc moi akima mboka nde mpona nzala te, mais alingi azala nde na Naomi, bavanda na Naomi. Mais Naomi alingi avanda na peuple na ye te mpona nini nzala ntongo eyaki bakite mboka bakekotaki eyaki kokutana na bapasi ekomelaki ye mingi. Yango wana bango mibale bakendeki ntina Betelehem. Tango bakomi kuna mboka mobimba eningani mpona bango pe basi babandi kotuna oyo azali pe ezali penda Naomi. Ye azongisi, bobenga ngai lisusu Naomi te kasi bobenga ngai Mara, pamba te nzambe ya nguya amonisi ngai pasi mpenza. Soki avandai na mboka na ye alingi amona bapasi oyo amoni, point d'interrogation. Mais na makambo nyonso oyo ekomelaka biso na mokili, nzambe akreaka mpe bevenema. Oyebi nzambe okokota yo moko mpe na pasi oyo mikodisi na pasi, mais nzambe olukeloka sorti mpo oza mwana ye. Regardez comme l'Éternel m'a cherché une sortie pour naza mwana ye. Donc nzambe ko se retrouver okusali erreur na kati erreur na yo okoyi na libulu kokanisa te nzambe otiko na kati ya libulu. Aza nzambe ya mawa tongo kobelela ye akomimonisa toujours po aza souverain akoya kobimiso na kati ya libulu wana. Mais bapasi mosusu biso moko tolobaki nzambe mutu apesi nga meza kozanga koyokana kozanga mayele. Awa Rite otika peuple ne akei na nzambe mosusu me nzambe wana aza solo. Tobosa te na Bible nzambe na biso oyo abimisela biso na mukanda ya ancienne alliance ezalaka deja projet na ye makanisi na ayebaka na temps oyo na kosala oyo. Nyonso ekoma na ancienne alliance na nouvelle alliance eza te ke o ezalaka te na ancienne alliance ezalaka mais ezalaka caché. Ancienne alliance. Même mikolo ndenge akufela biso boye déjà kolo na biso na le créateur déjà nzambe asala kango donc il a l'ombre des choses à venir parce que tango adana Eve basumuki to mona nzambe azwa aboma nyama donc mbeka liboso nzambe monda boma nyama na mokili donc azwa ngo azwa bilamba wana nde alatiaka adana Eve. Siko ngana bino tozotanga na tiki bino nde bato bokosilisa nini mukanda bien ya Rite Naomi na kimi mbangu na clôturer vidéo na biso na mukanda ya Lévitique. Na kena Lévitique 18. Bokende nanga na Lévitique 18 botanga na 24 na bandaka na 24 pona compression moki. Bomikomisa mbindo na makambo ya ndenge wana te. Pamba te bikolo oyo ngai na kobengana liboso na bino bazali komikomisa mbindu na makambo oyo nyonso. Makambo oyo toyebi oyo nzambe apekisa. Siko mama likambo ezali na 25. Mboka pe ekomi mbindu. Donc mboka ekomaka mbindu. Yango wana nakopesa yango etumbu boye mabele na bango moko ekolinga bango lisusu te. Donc na zongi na chapitre na Rite Naomi azokima Betelehem pona nzala. Aoke eva na Moab. Mais ana révélation ya Moab te. Moab ezaki mboka oyo ezalaki ya mboka idolâtrie. Donc mboka moko oyo nzambe abwakela deja mabele na bango moko deja eboya bango. Ayebi deja mboka oyo nazokende kovanda eza mboka mabe. Mais ozotambola mwana nzambe ozotambola la vie sans révélation. Ozokende mboka sans révélation. Eza na batu musu bakimi nzala na Afrique. Baye na nzela mai. Bamoni poto te bango bayaki. Bamisu baperde basi na bana na bango. Bamisusu famille mobimba pena papa na bana bakufi na mai. Na nzela ya mai. Pona nini kobima na ye sorti. C'était pas la volonté de Dieu. Naïm Sabino, si c'est la volonté de Dieu,
chemin nyonso yo kokozwa na mokili oyo soki nzambe omonelo na Europe atoyeli nzela zamba atoyeli nzela mai atoyeli nzela avion to ya bafrontière ya ndenge na ndenge so nzambe omonelo l'autre côté akomona yo na l'autre côté okobima ngai ye Portugal malonga na yebi te bakanganga na aéroport de 9h à 23h mais suka tosala nini tobimaki parce que nzambe ayebisaka nga déjà tona otekateka wana yayanga ya wana shayera gondo nzambe azoyebisa nga na kolongolo awa nga nayebaka te akolongola nga awa akokenda nga wapi akolongola nga awa me nzambe abanda omona nga awa na Europe mais na momo nga nazwi visa na oyo tozoyela nzela Portugal yaya bakangi biso na ntongo wana bakangi biso contrôle biso nyonso mpe bazwa biso na kasho ewo mais nga pena na mwana complication ezalaki te mais après suka basali nini babimisaki biso na kati ya Maroc tosala nanu scale parce que toya na nini boye toaka na problème à partir avion kuna babi tosala scale na Maroc na kolala tolalaka na Maroc nzambe babisaka complication ezali boso njoka yango ezalaki complication spirituelle mais bato babundisa nga na spirituel mpo barefuli mosusu eza makambo ya spiritualité ya babitumbaka bakomba balingi te yo omona motu barefule yo zokasa normal c'est spirituel bao bayebi spirituel makambo mosusu ekomela bao na molimo bakoloba mama bikalo bisolo bamosusu bakwaka na makambo spiritualité te babaka bino nyonso bomona kaka ndoki to mosusu mama beka barefulaki apo ayebili oloba portugais malonga te Mama Rebecca ibo oloba Portugal balonga te bakangi kuna ko yo yebi de Mama Rebecca na bino non mabuche ezaka spirituel mais nzambe na bolingo na eloko ando monela nga l'autre côté na bimae kaka alongi senga lokumu ezonga na yo nzamba bo sant tous les créateurs de toutes les choses mokonza l'univers azaka moko nzamba banda na biso na Genèse 6 na bino na Apocalypse azaka moko donc nzamba salanga bolam mboka mususu yozo wela okendango parce que kuna basala kata na mikanda bato ko sa sorti kaka mais yo nzamba monelo kuna te bamisu baza bien Afrique kuna talanga yao bamisu nzamba monela ngaka awa ka boye moi o mama beka awa bikende biso nga donc nzamba monela ngaka bonga wa super nga bongo ye moko tunga na mkonsu na regretter na loba anzambe lo na ka kusala lelo awa kuna de na komena ba citation pianga mbongo na ndaku na kofuta na komena déjà bi opambola ngai alobi sepela ndenge za awa donc ye moko omona ke nga bien menga passe mais nga na ko se suba bo rita sa no mia sala kite ata passe na sa su n'importe quoi parce que déjà komela kinga ya ngwana mona iko na vidéo pour na ko interpeller peuple de Dieu ata passe mo komelo ata maladi mo komelo yo kota kutu na prière osalika na volonté nzambe to yoka molimo mosanto atinda yo ki osala makamu yo moko parce que na kosala makamu yo mo nde sika biso to osala berere ata to bana nzambe tozo se retrouver na berere na kati ya mabulu akoza kosala makamu biso moko ozomona mais riti non riti ok na mboka bien mais déterminé na vision donc nyonso ekomele kuna nga na yo ola libanda tokozala na yo na otika ote kozala pe na baninga te batika baninga kana tanga pasi ayaka na vino kase ko ozalaka bien pour profiter akuti oza na bapasi wana ba difficulté oza na ba problème ibana no msusu aza na likambu msusu souci msusu oza na libala te msusu oza malonga te do ya yelaki malonga mais écoute no sa position akomo critiquer ko vana na ba camarade ya bongo te ko vana na bato bongo te fo vana na bato ba intègre ba ambitieuse donc ba femme ambitieuse balobaka nini bobongisela ngai donc moto amonaka mosika ozomona moto amonaka mosika na nzambe bakendaka mosika yango moni riti na nzambe bakenda ene mosika donc omoni ake kobala na mobali ya bien nini ya bien parce que alingaki normi na bolingo ya solo na bolingo ezanga suka bolingo oliwaka mute kokokabola bato olinga mwasi na bolingo moko ka oprofite na ye olinga mobali na bolingo moko po profite na ye non bolingo asole mema bato musika po nzamba yebi bato makanisi malamu tala ndenga sali mwana mwasi oyo bolamu njoka nomi azobima na mboka na epo akende mowabi njoka mboka wana eza mboka idolatrie nzamba tala yango nde nini ozomona nzamba tala ni to kitinga na bino na 26 bino ba Israelite na ba paya oyo bofandaka na kati na bino botosa mibeko na ngai nyonso boboya makambo ya mabe pe ya soni pamba te bato bazalaki na mboka oyo liboso na bino bazalaki kosala makambo wana
nyonso ya mabe pe ya soni pe mboka ekomaki mbindo. Kasi bino bokomisa yango lisusu mbindo te, soki te ekoboya bino ndenge eboyaki bato oyo bazalaki kofanda kuna liboso na bino. Tosuka awa peuple de Sion. Yo wuti na Congo, oye kovanda na France, to kovanda na ba pays étranger. Mboka oyo nde bango basala makambo na bango, to musu mabe na bango boya bango. To mususu na présence ya Nzambe bazalaka lisusu te. Yo lokolo za mwana Nzambe yo ye na mboka oyo. Po sala makambo malamu ya yo kota pe na rythme na bango. Yo koma pe kobuka ba banki, yo koma kosala n'importe quoi pe lokola bango, okoti na likopa na bango. Mais nzoka na mboka mabe, bato babangaka Nzambe, Nzamba mona bango pe asalaka bango bolamu. Yango moninga mona zaraso le vidéo mon fou que je prépare une vidéo en français parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à me dire Rebecca, toi aussi tu parles ton langue, là tu parles lingala, nous on t'a rien. Je vais commencer comme il y a débrouiller à bricolage mona on bim ça peut en français pour ba on peut ba yo katandam parce que nyonso ngamo tout à l'heure na zo bisanza mais abi nyonso o ka ko melinga ezaka bato ya tour de Babel po bango so rwana bangwana za mutaba makanti mabe donc ye muta créer la biso ba makambo nyonso e na bato bakotsa biso na ba difficulté na vie bakenda bata tour de Babel nde bango bato basala lelo bafona lukashu ba français na bana obungsa kala te bo ndo yo kana ba français po ngape aza posa bato na okutana bango na banzela bazo s'abonner fo balanda pe ngai bazo lo bazo kota bazo kangai moko lobika na muni ka zo saka on ensemble là, je comprends rien. Donc moi aussi je vais débrouiller ici. Bientôt là vous allez commencer à attendre une vidéo, un parti en lingala, un parti en français, mais bino ko bo bongi ça na ba commenter na ligne critique. Dena ifse bino. Bo soutenir ngai. Pona be des sous dans le coup moi Nzambe moko mbona penda ki mama Rebecca zanga sous na français maba ina na mo na mona ti aye na ngokaka. Mais les ça c'est ba no comprendre ni na olo bon mon français. Mundela lingaka yeba nini olingo luba na soka toza na ba mabaku 5 mais ya yebi kake objectif na weza oyo awede yo kokisa ngo. Donc c'est ça. Donc itala basimi bale na ila bino na Bible to zonga na sujet kotambola pona pasité. Kokenda te pona pasi. So monika pasi ou bien atabando to mabe pasi koza pika nzala te. Ekoza période moko ba moment moko zo passer bando to mabe. Période moko moment moko bozo lala te na butu yaka. Période mo na butu za toujours menacé e yaka. Alors na momana vanda kimia. Nzamba lubana ngamoni muta malamu. Ato yoki sangwa mabe kubanga kate kolenga kate. Ba pasi wantongo zo yelo ba van wana vous ba problème yelio tom sumi tungi seza te Nzambe kuta Yesu pene na yo vanda ka kimia oyo ka Saint-Esprit koloba na moma pasi Nzambe palinga katala biso soto okoka ko pumbwe biso moko ko décoller biso moko mama Rebecca to pumbwe to ke wapi ko pumbwe neza ba manière yo koluka ni selanga pete ko pumbwe neza na sens que ya ko débriller na vie mona nga mama Rebecca so pasi elinga ya makasi na difficulté loko na zaka débriller na Afrique na créer keloko ni na kosala neti bo mikolo na ba difficulté mo ya minene ba passe mo makasi kota finance ba breza na finance pokota na passe mbongo ba pinga ka finance mais na talita na bi Nzambe mo ipeza na France na saini na komoteka mai ma mère bikoteka mai na zoteka mai o alinga mona nde na oteka mai a chetembe a komeraka na wata mama bikanga chetembe na zapa na pusa na mona na obengo pe na vidéo mona pe mama Rebecca ndia me mama ina mai na oteka na okaka sonte omoni pe na vidéo mama Rebecca solo oteka mai na teka mai pona nini par rapport à temps mikolo eso sala moi moko makasi bato bana soif na lingi buli nanga mai pe sa nini et puis anga 10 fois donc faut ça na ba vision et bon mama Rebecca commerce mosusu monte ya babandaka na 0 pokoma na 1. Et ça, tu vas nous raisonner, tu vas nous bijoux, yo ane logote, pour yiba. Oyo ke ko bingambali, moko boya ko sakana yo. Bandaka na 0, faut apprendre de commencer dans les rien pour commencer quelque chose. Yo des choses calquenas banda ba voyage. O ana ne lokote. O bat ba banda nango yo lingito yo ke la soni, on a lingité muta yo ka soni.
so s'agit que loko mo bona sala na nzela voix malamu ke po sunganga salela na nzela na nzambe bokuta na nzambe o salisa yo tala rite azwi mokano akende kokutana na peuple moko kokutana na nzambe moko kokutana na famille moko boye ayebi te me alingi bango deja saki amona bango nzoka nzambe azoloba ere na moto amoni te mandimi rite andimi nzambe saki amona nzambe wana ndenge asalaka bikamusi me Naomi moto aza na nzambe to mpasi ye atiki bato ya peuple ya nzambe ake koto mosusu to ayokisango nzambe akangisi peuple ne Naomi akangisi bisaka azonga façon na ye nde baotambola na rite baotambola nde mo te sko bato mosusu bazokima Afrique kuna mpo baokanisa awa neige ezokweya non même ata kuna na Afrique Dieu peut vous bénir même à l'Afrique bato mosusu toza awa yaya toza telatela toza nanu pose te mpo kade ya tokóma mpo mbokokenda te mapato koya moye tozonga kuna eza te tozobundaka awa mpo deja kuna mpe tozana obundabunda kaka me tosakroche na nzambe akopambola o na mabele nyonso mpo mokili mobimba ezali ya ye alobi mokili na biloko nyonso eza ya mokili eza yanga akopesa yo place nyonso oyo kokutama nango nzambe akopambolela yo mpe kobenir yo esika nyonso yo kozwa me na basa bapasi nyonso ya un plan de Dieu donc esika nzambe pasi ekomeli yo bolamu ya nzambe mpe kobimeloka wana lisungi na nzambe mpe kokoyelo wana nde yango mama Rebeka alingaki akontinue video natielaki bino ke pasi eyelaka biso mpona kobungisa biso ka nzela me biso bana nzambe tozwa kimia souffrance ekozala mbongo te ka mobali ta onyokola yo me pasi mpe kozala na periode mwa bandoto ya mabe makambo ezokomela ezokomprendre te balangage moko bato bazopesa ozokomprendre te eza mpe basouffrance moko bastress moko boye donc moto okozala bouleverse na motu me na moma wana s'accrocher na Saint Esprit nzambe osala obolamu mpe ntango ozotambola tambola na makanisi malamu zala déterminé na vie nzambe asala obolamu zala dynamique femme dynamique na eloko moko ya malamu ata bato baoseko ata bato baomona ngo nanu sansi te me lokola nzambe ayebisaka osala zala wana yo ozalaka wana nzambe abosantu aosala obolamu ka wana bato mosusu baya oloba tomonaki ye ndenge abandaki toyebi ye ndenge azalaki yango monike azalaki mbambe na bapasi na bisengo akrosha ye ka na nzambe ta lelo nzambe abimisi ye souverain bosala berere mpona bapasi te botunanga makambo eza ebele ya témoignage ebele bababeka ozotona batémoignage oui bapasi esalisa bato n'importe quoi mpe ezomema biso sho na kati ya bapasi mais so tokroche na nzambe alongolaka bato na bapasi bandeko na nga omona obima na bapasi nyonso ezala ya bamauvais rêve ezala ya maladi moko ekomela o na vie ezala susi ya mwana to libala to esengo moko ya yo parti ekenda to ozalaka na esengo me parti moko olelaka lokola mpe biso donc tokangama kaka na nzambe abosantu nzambe osala biso bolamu kobima liboso ya peuple de Sion kokutana na peuple oyo kosoloka na bango na part ya nzambe c'est une bénédiction c'est grâce que Dieu m'a accordé mpe na kati ya grâce oyo nzambe alakisanga bolamu nini eza na kati na yango tika nzambe abosantu apambola bino na nzela video oyo bozwa bolamu nzambe asalisa bino bomedite bien vraiment bible ya rite bozali comprendre comment Naomi azotambola na rite batambolaki nzela moko te makanisi moko te me bazwa kokende nzela moko zala makanisi malamu nzambe asoutenir yo zala na baide malamu zala na baambition ya malamu tambola na baninga malamu tambola na bakamarade ya bien oyo bakomemelo implice na vie ke baolongolo na nzela malamu bakotuka na pasi wana natiki bino kwa nasali video lelo bana bazali yango moni yo obonde abona oza concentré te na kati sous video nalanda bango nde naotya baposi ya bomona kuti baposi mona azotia mpona kalme bango donc lelo nasali video bana na bino baza ndako tika nzambe bosantu apambola bino nzambe Israël créateur de toutes les choses mokonzi ya l'univers abénir bino tobandi dia bafrasi me bakali ezali tokobuka bakali wana nzambe apambola bino